Allez, Balandi à Bossolo Télévision, Mbote Labino pour la deuxième partie. Nous allons terminer la journée d'aujourd'hui. Merci encore une fois pour la fidélité, pour la confiance. Au Bozole Mbate, Bossolo Nabino, tout ça, le voilà. Netolo Bagaboli Gambi, Sinama Imutaka Bolango, ils appellent cher. Bandeko ya Brazzaville, na Pesibino Mbote. J'ai appris qu'il y a même un sango de Brazza, il y a un sango au niveau de la Côte d'Ivoire. Basango ngalaza content, ngalaza très content. Basango babota ebele. Nayoka sango ya Cameroun, sango ya Afrique du Sud, sango ya Luanda, sango ya Rwanda, basango partout bozala bozala. Ezalo kumu ya musalo tosali soki boza basango nazomona mabena binote. Alors deuxième partie, ce n'est pas vraiment de la politique. Je reçois un Congolais Alinga Kutanana Tshisekedi Félix. Pour na raison nini Togoyoka yenga na bino. Togoyoka yenga na bino pourquoi Zoluka Tshisekedi président de la République. Alinga mona na epona nini makamuni na koyebisa ye. Soka monani na été le danger c'est quoi? Nalingi bino nde boyoka ye. Ofongola matoyi toyoka ye topesa etant akwa ko s'expliquer, à s'exprimer pour bandeko nyonso ba comprendre démarche na ezali ndenge nini. Donc les français milaïte. Tokoti que la état bêta et loko ya lingi. Tokotune moi mituna mike poto luka to comprendre. Tokosa la débat na yete mais tolingi to comprendre démarche na ezalini. Il suffit de monsieur Jean Mbila. Il s'agit de monsieur Jean Mbila, congolais vivant actuellement en Angola. Avant en Angola, mais pour le moment, azana Kisasa pour aller à Bossolo. Ndeko Jean Mbila, mbote nayo. Mbote papa sango. Pour la première fois. Pour la première fois. Tokutani. Tokutani. Malgré bando ya na bureau to mona ngi nonante. Te mukolo moko na mona kiyo moya ozala ki un peu pressé. Ah ouais. Mais pour la première fois. Oyaka période moko. Oyaka période mo na zongi yo falo ke na États-Unis. Bon na mona ke na zonga pour na yasima. Ya monde mbalo na zongi soso. Vanda ka wapi ka na Angola? Na vanda na Luanda. Vous entre la Luanda na Kinshasa ou bien pena place noire vendre des Luanda. Pour le moment on a comment vendre na Luanda. Ça fait combien de temps? Ça fait 23 ans. 23 ans. 23 ans. Bon na Kinshasa ozaka mwana ya wapi? Na zalaka pena mwana na botami na Kasavu. Toke kola na Selembao kuna kota makala kuta. Na kola kuta. Suka lango na yeko zonga suna Kasavu. Zonga Kasavu et puis Kasavu ndo ke Luanda. Après Kasavu na ke Luanda. Luanda kuno zala mwasi na bana. Oui, na la famille na ngai. Na Luanda ovandi wapi? Na vai na Palanka. Na Palanka. Na yaka Palanka wana une fois na komanga wana. Mais zaki ba voyage moka mwa mike. Très bien. Boni Angola. Bon, Angola o toyebaka ya kala. Te Angola ya kala yango te tozala na siko. Siko to na Angola mususu. O tozo kende. Siko na Lubwa pour siko wapi to ebite me Nzambe azanzambe akosa la grâce. Ça des Angola ebeba. Bon, ils ont la pente. Ils ont la pente. Mais pourquoi besoin en bogaté? On est mieux que ce soit. Pour ne plus te vendre gara. Pour pouvoir vendre la poto, va vendre gara malgré toute souffrance, ba difficulté monsieur la kota na mais va vendre. Donc au-delà ba difficulté à Luanda ça va quand même besoin vendre. Tu vends pour tous à kuna. Mais pourquoi vous avez pas la vie non? Si c'est possible. Mutapexi binote pour chef de l'état, c'est ngaki diaspora ils ont. C'est possible. Ce qui ba conditions sont réunies aux on ana. Non, le commis convaincu te to ba conditions des ana réunies. Te na na ko bena convaincu te pour na zone. Tant on le bela ba condition yo le roi diaspora. O ba condition faut la réunion faut l'état pe sondaku. Te ngamo funa na se planter. Ngamo na na jouer sika la ngai na vu musa la ngai mo funa luka ngo l'état te mza pesa ngai. To kuna ta na vanda kuna l'état te mza pesa ngai. Olobi na ngai oza besoin oloba na TV. Bato fuba yoka yo. Oza pasteur? Naza pasteur te. Oza mvuluzi? Naza bi mvuluzi te. Oza imam, oza lié na ba religion? Bon, naza chrétien. Ouais. Mais naza na titre te. Oza na titre te. Yo ebisingo olobi na ngai sango na lingi na loba. Na makambo oloba. Bon, biso pe toboyelaka bato koloba te.
na salaki TV oyo pour permettre moi si Ndunda chauffeur et sévère moto nyonso a décidé à loba il faut loba bayoka il peut za droit na ye au-delà nyonso tokoloba olingo kutana na Tshisekedi oui na kutana na ye sikoyo ba congolais bazotala yo oye na bosolo pona nini pourquoi olingo kutana na Tshisekedi expliquer zala libre beta makambo na yo bato fu bayoka yo oui na tikeli yota bon nazolinga na kutana na président eza pona likamo soki andenge nini te mais na kutana na ye una makambo pe onga na sala la mboka tant tolobaka démocratie bamosusu le 24 avril ntango bato bapesaka ke ndenge ya anniversaire ya journée ya démocratie bato balobaka ke Mobutu président Mobutu akendaka na ntsele na propre volonté na ye va déclarer le 24 avril que la démocratie ekota multipartisme ekota na mboka mais na ngai ndenga na yebi ezaka na volonté na été ezaka na volonté na été et yaki na esprit moko ba na ko pousser ba na ko déranger yango akoma kiti na niveau wana pona ko se satisfaire a longwa mwana équivoque wana yango akendaki na ntsele pona koloba ma démocratie que multipartisme ekota na mboka ndenga na yebi yango wana donc na kokoloba moi vérité ya branche wana ya parti wana ya la citation moko boye o wana viva pena ngai mo personnellement eza lisolo te eza ngana viva yango expérience personnelle na vive expérience wana personnelle eza wana bane na koloba ba 88 vers la fin ba 88 vers la fin pour nga na oteka na nga pena na Gambela azaka na moi vie na nga ya na débrouiller ka nga nazaki na moi stable na oteka na nga na Gambela na ya kozwa femme moko toteka na en face ayela nga chenette moko boye nayi pa zwango te nayi pa eutata yekaka Jean ta chenette yango ta na zwi chenette wana na tiango na kingo na nga pa iba problème e banda yango wana nakomai koloba oyo nakokoloba te nakomai kobanga susu te nakomai ko s'exprimer librement même na oloba ngo mingi yaki pa basoda sarma moi to vendre sika moso to wuti wende to fikinde vendre sika wana na ba 89 wana tango Mobutu wana makolomi baye na mabele yokolo ba soda te ke et puis soda sarma oloba na yeke Mobutu akolongwa eza impossible ngana na oloba nous avons c'est bon de vendre c'est bon que Mobutu fa longwa boso wana molongwa black toujours poto mais ça na to solo la ka mais comme bonde ni deuxième fois troisième fois quatrième fois et comme pena kwa ke comme ya mabe moko to aki moi bien abenga nga na panzi a expliquer ngai abilanga ngai naza pena soda et puis comment on a besoin soda musika te nga pena naza kana nde to vanda kana yo nde pena vanda kana tata wana donc na yebi mamuzoloba nazoka mamuzoloba eza danger il faut éviter biloko zoloba pour okufa mais tellement que dans les na olobango bongamo na ko se sentir danger te na mona pe loko moko te na ko dire koloba ngai na koloba na oloba na zoloba malé na zoloba ba mpe bazoloba mais et comme roi to comme roi moi tiraillement comme obendana mais beaucoup mo ba simba na nzoto te ba kanga te et mo ba ya 5 ba ya pe 6 na ba 6 wana tamso mutu mo ka yoyebi ba pe na teni mais olobi ngo pe lisusu suka na mbo discuter ya ngana ko fanda nga otala ba tiba ko suka kande sili suka na bisiba ngo ngana ke o kena na kena ngape na ndako na ngai e ko mana mama mo boy tellement na oluba ngo wana uzaka na chenette tango na kingo na chenette na ngai tango komi na mama mo boy tellement na oluba ngo pe mwa mingi ko mona vanda na ngai na uti na nga zandu na ozonga e ko mama kele mo na lupango to bomba biloko nini o te ba problème ngo pas problème ngo aller ba soda ba soda ba ya presque tongo pour ba tamlo longo voilà qui a ba bima mo ba lobi makamoko awa tango na koti de komi na pokwa na moni soda mo ki wana bi na chef aye wana tana koti abenga ache ba mo wana bi fanda awa na vana ba to solo la ngani nde to solo ka ngana yo to solo to dialogue siko sikini ngo bilanga na se tant na sala sama kolonae tant wana ba pareil ala kité mo ba registrer mo mike ba ta servir à ce que ba na tambola ngo
ils ont enregistré ma solo de solo on a tourné mais biloko au sala on pour l'année ote na ika na pusa likamu problème ya te Kenya ozi mongo nanga ozi ma solo de solo OK nanga OK na yo OK na moment wana bango nde baka na Mobutu na président Mobutu ayebisi bango ke non nga naza na kimia te na yebi mungu nazoka makelele moko na butu ezopesa nga ezokata nga pongi donc naza pena na kimia te mungu wana elobaka na yebi yango te bopoza ba Kisekedi bana na yebi mungu na bango mais mungu wana elobaka na se na yoka yango te na yebi yango te bango pe baka kiria olobaka non pas to kenda kuna na Kasavu pas de ne vandaka to la mista moko kuna chaque fois même toi na teni ayebi biso pena to ba soda sarma ma ba la biso ke yo okolongwa aba bilonga na olongwa yango bango asoka mungongo na ngaba kena ngo pa na ye tango ya yoki mungongo wana a confirmer que non makela yo kaka ibimaka na makungo na ngai to pala nga vie comme le roi perturbation mais nazaki na nga stable na otambola nga na osala kala nga nyoso na sala kala kenda nga wenze ba be batala ngo ngai to comme le 24 avril tant Mobutu apesi meeting ne wana démocratie wana ona télé tant azongi wana kutu na le 25 wana soda mwa ye wana atu na master ne wana mais jo tono so wana ka black to so ka black le vie arc-en-ciel andi make apotika pouvoir ngapi na yoki ba wana mona ka rien bon na lekela nga to continue abso vie continuer ti comme na maman ko ba moye ko mamina très dur. Comme quoi ouverture à conférence nationale wa yo wana nde pena mama kuma bina mabe koleka yango wana tango wana ngapena na otambola na kena ba vie nanga alobaka me na mona ka rien na mona ka eloko mo danger te komi ke ba ninga nanga ba kuyoka ni sona banani yango ba pise ba poison ba poisonner ngai tango ba limba poisonner nga poison wana nzamba sala nga grâce et rataki ngai et puis avant que ba poisonner nga diagi le dimanche na yebaka avant bango ba mimanga toke na bango na bar na tongo na ngo wana muninga la moto na oteka na ye azaka choriste na yebaka na sebezo bumbu kuna aka choriste kuna aye fandi peme na ngai bisinga ke non Jean il a problème moko za sérieux na ye awa pour na teka dimanche te mais na ye pour na ibisa OK za likamo fait salama nzamba yebisi nga na yebisa yo ke ya likamo yo salama yo ndingo zana bateki yo na ba kamaradi na yo una élévation moko nzamba alingi kosala pa na yo élévation likamo na mono rien bon to vendre livre na livre to si c'est marché ngai pe batango ba yebisa ngai fallait pas na kende tango da kangi biloko na vandi batango ba yeko zwanga lisusu ba tenga moral ape na bosa mamono so na tongo na landi bango toke na ba to teke kuna fallait ba poisonner nga nzamba salenga grâce na bimi na poison na bimi na sauter poison na legi poison na bimi na tiki ba nga bitaye botika la nga na zongi na ngai après le lendemain na on a tongo wana yaki lundi faut conférence e fungama nga na yaki na nga la wenzi na makanisira ke no bon comme ezaboye na bema bible la ngai na kele na témoigner o nzamba sali pour la nga po nazaki mutu fo na kufa mais ndenge na kufite fo na témoigner nayaki na esprit wa pe makanisi na pene yelingi matayenga na mutu na ke na wenze na témoigner na lobi tango mamone esili après ça tango na zozo wana banini wana ezali justement na tango ouverture la conférence no nante tango na zozo ngande pa inesiko na mona kwa ke na zui pena orientation likambo oyo ba bengi nga pena ba bisinga ke ta problème eza boye ningo zawana fuza la boye ngai wana nana oloba te wana pena mdana ibisanga ya nzambe wa onde na mutu na matoi na motema na balabala pena pona bala ngongo mo ezoloba mungu pena ezoloba wana chenet no ezaka chenet planga ezali mungu mo pena ezoloba elobi ba expliquer moi so atekela o chenet manongo na isute tozalaka na ensemble wana asiko ndaza na poto mais tozalaki na ensemble ba mbula mbele donc ti makambo wana ezoyela yo moi la plupart entourage nyonso wana tozalaka na bango
bayeba cadre bango déjà avant mais ngai moko pe banango yebisa ngai yango oto yebisi ngai likambo oyo ke loko yo ndongo za boye eza na émission moko boye kosala mapana yo eza boye oto soko yebisi ngai soto kabwani na mutu na ngai felonga nayeba na 89 nakenda na makanza pa ya tata moko boye papa na mso akimenisa na osala kuna apesaki mo espace moko na osala lupango na ye pa na osala misala suka longa pesa espace tana ke kuna na gezo bakiti na ngai tana kota na lupango wana tata wana première femme na ngai tana koti na tuni papa na mso kala pi abina nga za na sima ton père abimi to sololi ya otalanga ngai mabi na otale na ko moye tato otalanga première femme ngai tanga na bimi sima ndengi père atuni papa ke wana mwana oya bi mwana ngabi no wana za mwana ote o chenette wana lati eza na signification ndengi na za mwana abi mwana ngai ya misato o père tonga ya yebisinga ngabi na iba makambo te na comprendre na te bato baloba ka me na yeba atila na ngote tango ekomi suko tango conférence wana pa inzambe nde ayebisaki ngai pena ke non mission eza boye fo ezala boye et place wana nde pa imamo ebandaki na mpena nde bandaki wana na mo ebandilaki esika wana ikomi ke fo sambelaka bapeso baconsigne ndenge nini kozala ndenge nini kosala et façon que makambo ezoleka wana kuna nde bana paye di peuple bakanga bafandi wana bavandi pona yo donc yo nde faut la fort po okoka kokenda likamwa tina suka mais ezangi pe difficile bo ermo uzana prière ermo yo wende mais soko yo na wenzi mais za guerre na basoda za guerre ermo ba kofinga yo ermo ba komenacer yo mais ta osimbola nzoto date mususu ya bena mundu ya tuno yo za nani o mimona ka nani mais problème nini je mon et puis après au moni si maromona ozolu komona Tshisekedi po betele lisolo te nazolu ka komona koloba pena bien sango na ko ba clair ko ba ke ndenge ba démocratie o liberté o mutu alongola mboko neta maboko ya Mobutu ezanga ina nzamba sala nzala ngai donc père la démocratie ezayo ezape na ngai papa tcheli na yebi yo muto tungisa tungisa pena Mobutu même papa tcheli bon ezalaka biloko moko eno salama est-ce que kutana na Mobutu na kutana na ete bon tungisa ka ene ka spirituellement na kutana na ete yeba kutana na ngai te mais ye mkomonga yaka na kambela na tongo nani Mobutu akutana na hote ayika na kambela tongo akotika na kambela bimia ke kambela osala pe banite bongona na na ye tenga pe na mikomela kite ba bisoka ke Mobutu autia na koyo ba go Mobutu autia ayesa ni o akocha bi pe na vana okutana na Etienne Tshisekedi le père non akutana na ete okutana na epete akutana na ete bon okutana na Etienne Tshisekedi te yo nde père la démocratie Mobutu atiki pouvoir d'abord à créer multipartisme wana ya ko permettre pluralisme sur le plan politique bato na bato créer ba parti na bango makambo wana nyusu esalami et tolongwe place wana Mobutu yo kene na 97 moza ye okutana na musée nakutana na ete okutana pe na Kabila te nakutana na ete donc depuis au libéra mboka ti lelo okutana na mutu te nakutana na mutu te démarche no ezangi to comprendre nos démarches démarche la nga pena ezake ngana za la posta na puta na président pour ebise nini pour sala nini pour na likambo ko sala te mais na sala quand même musala la ngai pe quand même musala nini ou na zolo bana yo la père ya démocratie oui na ngai na participer na likambo wana po na niveau o to koloba ke Mobutu alaki eza papa Etienne na ko simba ete soki ana ko tike pe na bomoi wa yebaki bien que o aza le rôle à rond azala mutu mo na sima zo puye soki ayebaki pena ke mutu azo menacer pena fortement ezaye akina capacité ko bomaye so ana okipe ko tika ye na bomoi wa yebaki ke à part ye ezala mutu mo mutu apuyaka ye donc obunda na Mobutu oui spirituellement oui
Moi, je suis là, 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 Chaînette wana bon yeza canal kaka za canal eza chaînette pena te mais wana ezaki lokola eloko moko eye mpona koconfirme mais ezaki te chaînette moto ezaki lokola nguyala nga yo moto boma mobutu ngala boma ye te mpo mobutu akufa malade mais mobutu akufa na ndenge na ye ngala boma ye te à part mobutu bakomba nini obunda mpona mboko à part makambo ya démocratie spirituellement bon président actuel zela Tozonga. Oh là là. La radio nationale congolaise. RTNC a réceptionné les équipements nécessaires pour la couverture en haute définition des 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit de 4K Régie 9 avec les équipements de retransmission des caméras Full HD et autres outils nécessaires. Awa RTNC va payer matériel pour recouvrir makambo ya il y a 9e G à francophonie, bisoto sepeli. Si vous avez autant de utilisation, à quoi vous pouvez le téléphone, Patrick Mouya, monsieur le ministre, beaucoup vous pouvez le commis directeur général, tinde la biso précieux, tu vois que tinde la binopé. Tinde la ngala no ba technicien no ya bosolo ba ya nano ba sunga RTNC. Na ko sala yango. Ba ko tia maboko pona parce que le problème est ça ko matériel te problème ezali ya ko bon je ne na boy ko lo ba po ko komo tu vas parler à mal des confrères. Utilisation et matériel. Est-ce que matériel là, ça haute définition 4 HD tout ça. Mais est-ce que bimisa image ça c'est un problème. Bon c'est précieux. Bon comme l'anga mukanda bon c'est précieux. Bon c'est Emmanuel. Bon c'est ba Platini. Natine de la bino équipe boya bon c'est ba Félix Kalamba. Bon c'est ba héritier. Mutumbu. So bon c'est bango na koko tinda. Ba oya ngai bakei baza lokola basoda ba yeko bunda pona ko sunga RTNC puis bazongi ba ovanda kuna te opesa ko ka mission ata ya mois ba sai musa ba mois lokwa francophonie komi je pense que dans 10 jours ba ko sisa na ba so bo lingi contribution na ngai ngwana bo benga précieux il a encore de l'énergie et de l'intelligence le savoir est là l'expérience on n'en parle même pas. Allez en image on prend cette petite pause on va revenir pour terminer to kala no ndeko expliquer biso sikoyo père ya démocratie spirituellement ye Tshisekedi mutabundisa mobutu te mutabundisa ye oki ndenge ya utolo sikota mtokozonga ibisa biso nini asali pona Tshisekedi nde Tshisekedi akomi na pouvoir ala makamba oloba yende mutaolo sango lobi makambo ezali oyoki te tanga lobi kazana makamba oloba à tout à l'heure. La radio-télévision nationale congolaise a réceptionné ce week-end les équipements nécessaires pour la couverture en très haute définition des activités des 9e Jeux de la francophonie. Cette acquisition avait été annoncée par le ministre de la Communication et Médias lors de la signature de l'attente entre le comité national des 9e Jeux de la francophonie et la RTNC comme média diffuseur hôte. Patrick Mouyaya avait indiqué que le gouvernement allait doter la télévision nationale des équipements modernes pouvant permettre une bonne retransmission du signal tant au niveau national qu'à l'international. Chose promise, chose faite. Ce samedi 8 juillet 2023, le ministre des Médias a remis officiellement les clés de 4K Régie flambant neuf avec les équipements de retransmission au DG de la RTNC, Sylvie Elengui. L'autre mot, c'est de dire d'abord félicitations, on ne le dira jamais assez, parce qu'avec la télévision nationale, nous avons relevé les défis de l'accueil du pape et de toutes les activités qui étaient attachées. Et nous espérons qu'avec le même engouement, la même détermination, les agents internes de la télévision nationale feront l'honneur du pays dans la production de toutes les disciplines, de toutes les compétitions qui seront attachées à ces Jeux, évidemment, la grande cérémonie de Gabon. Pour le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, cette dotation vient de confirmer une fois de plus la volonté des autorités congolaises à organiser le meilleur jeu de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes venus réceptionner du matériel. Ce matériel avait été demandé plusieurs fois par les différents États pour dire est-ce que la RTNC sera en mesure de couvrir cet événement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de mots pour le dire, mais j'ai besoin des images. Les gens voient des images et savent que nous sommes capables d'organiser cet événement. Et nous allons... Signalons également que c'est dans 18 jours que se tiendra la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo,
studio, tout est fin prêt pour une édition meilleure et excellente. Allez, peut-être pour terminer. Ndeko Jean-Bila Tshisekedi. Nino sali pona Tshisekedi. Oya na pouvoir lelo. Ça on est chrétien. Ouais. Et puis que pouvoir vous d'apprendre nzambe. Si. Soit et puis que pouvoir vous d'apprendre nzambe. Donc Pour ça la première micro. na lobi aux chrétiens. Et puis que pouvoir vous d'apprendre nzambe. Ouais. Oui. Ce vous d'apprendre nzambe. Na roloba ke. Soit il y a film. Ba tia ngoni na télévision. Ba tala niti ba acte ba action na salagi. Po ya ko mawana. Ya gili ka mutu fakamu. Salinine. Tena salagi mo ebele spirituellement. Ngamu na lobela gi. Parce que biso toko lo bango toko yo bango yom to lobela. Nabi na salagi ebele spirituellement. O lobela inani? Ngai pena na zo ba bien nga. Ngamu na lobela ki. O lobela nani? Kisekedi. O aza Félix. Ouais ça la O pouvoir. lobela ki na litoi. De lobela ki pa ya kolo mukili. Po mboka onde to. Ayom to intercede. Moni mboka onde to alia, Congo nde alia. Eza question, moi soki bon après élection. Soko zuite mingi faut tchaka babolongo na se autour na soki yaki volonté nzambe. Po nzambe ba tchaka bato. Ndenga longola mobutu. Eza na bato mususu pe akoboya muto aza la président. Ote bo voter ndenge nyonso, mais tant mususu ta bo tanga ba komboye na zirne. Ba komboye au moins na te. E ba biloko na sa na conférence. Yaki ba vote, majorité yaki na opposition. Mutaki na bato ebele ezaki majorité. Mutu ba na ko financer yaki majorité. Mutu na ko corrompre yaki majorité. Mais pour la opposition na gagner ba place o ya bien. Alors vous avez mis titulaire. Majorité que na place ami balé. Elo ni ana sala ma. No sala ka yom to bandosa. Ti na zolo ba elo ni ana sala ndengwana. Esa ma ndengwana. Que muta financer azana bato ebele tie mbongo mais ta ba déployer ba élection comme on est limité. Tenga la ngena yeba ndenge nini osala ki po Tshisekedi o invoka ki ndenge nini. La invoka ki sala makini ba sacrifice obomaka ba na bomaka mutu te na sala ki sacrifice na zebola esala ki ndenge nini. Na lala ki pe na zebola te. Mais ye azape moi na moko tata na ye azalaki déjà na alliance. Tango ya se présenter azaki na facilitaire de loko wana po à partir de l'alliance tata na ye. Tango to ngana na iko sala, tango ngai na banai ko sala neti makamwa tango na sala mapala ngai. Ngana na oloba ta, mutana oloba yaki tata na ye. Donc à partir de tata ya alliance tata na ye, yazaki pe na droit ya ko pouvoir wana. À partir de l'alliance tata na ye. Mais faut on a pénalité mais à partir de l'alliance tata na ye. Yo sala alliance tata na ye. Ngana sala alliance na tata na ye te. Ngai na yeba ki tata na ye na mona été na kuta na été mais tata na yeba ki ngai. Amona nga pete ma yeba ki ngai. Yeba ki nde. Tu zaki na batu bana uluba. Yaki loko mo yaki visible la ini. Banda ko yebisa ki. Batu bana ko yebisa yeba na ko yeba. Suka longo tamba nga primature na ye. Suko zana so buluki bando wana. Déclaration mo asala tamba nga primature bakanga primature tamba premier ministre bakanga. Suko landi bando wana bien déclaration mo asala ka. Vous comprenez? Tu comprends ni? Vous comprenez mama lobaki pour ngoya tina ngona lobango te. Eza biloko eza archive na RTNC. Ah comprendre abande ko yeba yo abande ko yeba yaki bina reconnaissance yaki yebaki ke ba masala gela na makasi na yete. Yo zanani zandoki. Azandoki te. Uzanani. Nazaka uzanganga. Nazanga te ben nazaka mutu boko nzambe alingi. Uza pando na omona. Naza pando na te na mona te na pe pasteur te mais na grâce. Osaleli Tshisekedi nini bitumba nini obundele po akoma président papa babunda ka bitumba te mama molimo za bitumba te oke de bunda mama molimo eza omemi mutema na yo omemi mutema no pa ya kolo mokili po mutaza souverain za nzambe soki nzambe a décider ezala oza nani okotosa ngoni mobutu soki na ba niveau wana ke kufati na Maroc elaka pona mutema makasi na ye na nyonso ya monaki na nyonso ayebaki akeloko moko atikane pouvoir mais tellement azaki trop dur abi ke ngana kozala jamais un ex yango nzamba maki akomisaki ex. Est-ce que pouvoir ya Tshisekedi eza pouvoir na yo pouvoir nanga ke yo muto bundi
c'est-à-dire moto il faut pas reconnaître na sali ba effort pour Tshisekedi akota na pouvoir ezayo. Il y a ça la campagne. Mais après campagne, na molikaka il y a bien monté. Il peut bien monter. Ngala ebipete. Oui, éviter. Kaso ça qui Pour pas y passer le tirage, on n'a pas une zambe tant na ko ba no bien avant campagne. Dernier jour il y a dépôt il y a candidature ba président. Ngata na la linzamba bila ngata président congolais. Kaso na ndoto mutunu sakolo taba. Ba prophétie ndoto eza différent. Osala ki nini musala nini musala o na sala ndeni. Na sambela kinzambe. Tango monika sambele sili. Mais on va tourner sur sala. Te na sa na lobi na biloko wana, woni biloko molimo. Toko tiango na TV to comprendre ngo te. Eza kwa ndoki soka bibike loka, ngomona nzoto neza wana, mais ake asali action pa zongi, boye bateke yem ndakena osali kamwana. Biloko wana eza spirituel. Donc eza plus grand. Donc moi on a mis sur mutu pour comprendre ngo te. Ça dit olingo bisanga ke soki président azandinga azalelo yo omonaki déjà avant mais obundi pe, c'est-à-dire au intercéder. So dans lobby. Ou intercéder pas nzambe. So dans lobby que soki na mona ke ezalaki ta mususu ye. Ta mususu na nyako intercéder te. Pour moi naki na posa ye ndazwa pouvoir. Posa na ngai. Posa na ngai. Pour na yebi que non, ça fait longtemps que tata na bundi, ye a continué à travailler. Posa na yo. Posa na ngai pe na ye. Posa na kino logote. Posa na ngai elaki po yazwa pouvoir, na sambela ki pe po na ntina yazwa pouvoir, na yebi eloko esalamaki. Siko nzambe na Kongo mombayoka ka yo ayoka batu mususu te. Te. Tuloba ke nzambe na Kongo ayoka ngai te ayebi ayoka ba nyonso. Mais na koloba ke sango toza différent. Eya na bana nzambe, eya na bato nzambe. Nzambe ayokela mingi bana ye. Et puis eza domaine moko atiliza ngai. Domaine wana ka kuzomona wana. Ya obundela ya domaine wana ka na zobano wana ya spirituel wana tumje tulisa ngai. So na bila na utangi loba mususu na kutana na bango na loba na bango. Eza longue histoire. Ozano prophète. Taza prophète pour prophète eza elo na luka na comprendre. Bande ko bozola ndanga na ndaku mboka eza bien me batu. Congo eza bien Mathieu Mbouyi mboka ya bien me batu nde. Mais Congo ça va. Congo legi partout mais batu nde problème. Batu mibi batu batalokuta batu. Embouteillage eza na nzela pona batu. Nyonso ya batu. Détournement pona batu, basoda batu, opposition batu, majorité batu. Mboka eza bien mais batu kaka. Congo ça va. Congo la problème te mais batu nde ba rapport. Si tozwa courant te na ndako batu, tozwa mai te batu. Si dollar e mata batu. Si kidnapping ezo sala maka batu, mboka ça va mais batu. Lobela voisin za na ndako mon cher, mboka ya na bien. So tu mboka Congo ça va mais batu kaka, batu nde mais mboka ça va. Ndeko to silisa mais na lingi na yeba po président Zolanda yo. Il faut tous à la direct. Président Zolanda yo. Tu sais que président la bibaza nyongo na yo? Ala nyongo na ngai te. Azo devoir yo quelque chose? C'est au devoir ngai te. Bon tu sais que zo luka pour ngai nazo lukaye pour na makambo oyo ngana sala quand même na mboka oyo. O sala ka ndenge obundisaki mobutu. Te na sala pe na do nzamba tiangai pe na sali pe makambo pe emonana. Lelo toza na démocratie, lelo toza na moi liberté. Lelo express mutu nyonso na droit ko loba akusala oyo alingi. Eza grâce na nzela nanga. Ona soki Tshisekedi ayebaki ngai. Tuka yebaki nga personnellement mbele d'abord la mutaliboso na kota na cabinet na ye. Mutaliboso fo? Na bin soki ayebaki nga. Tanga zoki pouvoir na kota la mutaliboso kota na cabinet na ye. Oyebi Kofi tselo na banona nda yembaka ke Moïse maître Dieu na papa bonheur. Usola wana etu na ye mkomususu. Kofi ayebio. Nabi amona ngate metu na ye soka papa bonheur ayembaka Moïse ran. Papa bonheur ndeyo. Te na bi tu na ye mkulu mususu ha. So bo solo na ye tu na ye ke mutu moko ya alobi ke ndengo lobaka oyembaka Moïse. Eza ye tu na ye soka oyebisoni. Congo ça va. Batu kaka. Bon, siko on va terminer.
président de la République azoyoka yo oza numéro ya téléphone oko benga po bamona soki ana linga noyeba ntango omona président de la République ozo réclamer nomination fo bafuta mbongo na ngai nayeba te naza kaka na posa namona ye kaka okanga photo te naza na posa ya nomination te naza mpe na posa okanga photo te me naza na posa namona ye soki namoni ye ntango mosusu nzambe akotia maloba nayebisa ye amaloba eza nanu te atinda ye ngai naluka alobi oluka ye nanu abiluka ye nanu poso mpe na ye awa eya likambo na bandango baya mwa kala na bandango nayaki nayebi kamaradi na ye collaborateur na ye bazalaka na entourage nayebi motu moko tosololaka ne bien mais ntango nayebisa ye likambo oyo eloko ya liboso apesanga ayebisanga enquête oyo tosala enquête nazeli enquête mwani te nayebisa likambo ya mibale ya mibale ta nabenga ye nayebisa ye mokolo moko nayebisa ye ngabi nakomili ye mpo abaki suku nobenga nakomeli ye nabi urgent benga yebisa président eza likambo mabe baoprépare mpo na ye eya na likambo eza osalama na kisasa mpo na ye yebisa ye aza prudent a renforcer sécurité na ye aélargir yango atambola na kisasa na mayele sinon te eza na groupe moko bato bakanga cortège ne ozala na ndako ne te ekozala wapi te me ekozala na nzela bakobloke cortège ne bakosala mabe yebisa ye nabenga ye nayebisa ye na tongo nango mpe natuna yo oyebisi abi nayebisi ye navani nanga pour la deuxième mandat Tshisekedi Nzamba alobi nanu te pour la deuxième mandat babiloko wana ezalaka souvent soki bato nyonso basali dépôt bacandidature nde Nzamba ayaka koloba soki apart na dépôt wana nde place ye ndako olobake naponi oyo ezalaka ndenge wana sikoyo nde na aponi motu te sikoyo ye moto ana pouvoir sikoyo Roland Dalo alobaki prophétie moko makambo ya Congo mboka ya bien me batu Roland Dalo alobaki prophétie moko alobi ti tokoma na badépôt bacandidature badépôt ezosila le 15 donc yo moto déposé nanu te ozali candidat président de la République nazo rappeler prophétie ya Roland Dalo candidat moko akovanda na kiti candidat moko akokufa tozala na matanga monene na mboka candidat moko akokufa moko akovanda na kiti na bacandidat donc soko lingi oyeba soki kozala yo te yo postulé kaka okoyeba nde soki eza yo te parce que selon Roland Dalo par rapport apôtre j'ai beaucoup de respect pour vous papa alobi que amoni mutu moko na chaise roulante na mutu moko amoni matanga makasi nga nazo observer parce que nakotika likambo wana te donc observer prophétie tina suka prophétie ekoki s'accomplir à 99% te faut ezala à 100%. Soki eza à 99% eza milimo mabe, il faut chasser les mauvais esprits. Il faut ezala kaka à 100%. C'est comme ça que nous on a appris par la prophétie. Au moins quand même pasteur amoni Denis le samoni pour na second mandat, moni Tshisekedi pour na second mandat. Te ngai na koloba na za pasteur te, na za pe prophète te. Na yebise obie ki na za la domaine wana te. Na za pour bango banumaka bango bapesa bango grade, bakomisi au pasteur, bakomisi au prophète. Wana nga na kuna te. Donc ngai na yebi na o nzambe na lobi langa eloko te pe na yebi te. Bon pour la Fayulu. Fayulu asali. Fayulu obundela mboka, aza na opposition. Oko bundela Fayulu spirituellement te. Bon, tokolo baboye sango moni ba pouvoir ya nzambe mutapesa. Soki nzamba kanya soki Fayulu oui, na wa Fayulu aloba ke azwa élection que Félix ayiba va voir na yesu ndé na yokaka. Mais son atali la nini wana en tableau spiritualité. Tableau wana rien. Il a rayé. Na ndenge omona place okina omona wana omona na kinda place te na voix na sambeli yo sambela kate yo za sambela kate donc ndeko sambela na mo yelo te ngala mona mwasi na ngala mona eti na zo obala na mona mama na binote siko mona ka endeni ata bosolo ipo ekoma bona mona ka ngwa va ekoma ngapi puna na émission na mona ka ngo so mona nga déjà na kusi jour on a zaine la mbande ka ka boy émission na yo puna ni émission na mona ngo bona ya polani soki na mona ki ngo tena ya te ba te visibilité na otuna yo ozanganga ozandoki ozamando nani pando na mwana nzambe Félix Tshisekedi azoyoka yo président de la République te soka azoyoka ngala loba ka président
président soko ozoyoka nga ngai naza na posa namona yo soki okosepela okutana na ngai okofongolanga porte. Oza numéro ya téléphone Pour le moment numéro na osalela awa obeyo nasalela kuna bo baobengela ondene ata yo moko président fo abengaka nga na mema yo te whatsapp yali soki abengi yo kobenga ngai obi soki abengi yo kobenga ngai bongo yo moko kobenga po yo moko kopesa numéro na yo te no eza te numéro na osalela na mutu nanga mpenza te na numéro nasalelaka nango ya donc so bana besoin no bacontacte bosolo bakocontacte yo eza normal po Guy pa na numéro nanga Guillaume ya numéro nanga ya awa mpe ya yango la osambela na Guillaume te tokutani kapa na yo awa. Ça va? Je pense que message est yokani. Si. Certainement, toujours espérer que le chef de l'État a rappelé très ouvert dans la spiritualité. J'espère que Basal Nanzambe nyon soba lukakaye yo poza mwa Nanzambe lokolo pesi mbela mokonza mboka zo kayo ba service pe bazo kayo ba faciliter aux tâches pour olobi ozana message. Là nos message na lobby albaki langa na kutana naye Nzambe mutabiso kutana naye albaki langa na kutana naye ici ici les restes oui goya yo pour bien en tête bosolo silikas ça va merci bon ndeko yeyo apesi mbela Nzambe ayebisa kutana chef de l'État makambo koloba ye moko pa yebi yango nanu te ayebi ke na Bible pe esala mabongo même bato ebele na Bible bazali ba oyo balobaki je pense que ça Miché je n'ai rien à dire devant le peuple de Dieu je ne dirai que ce que l'Éternel me dira ayebi yango za bo eza conduite ngala ko attaquer conduite te soki Nzambe motalobi na eboyi place à solangi na Nzambe ngala zalaki te mais Dieu ne manque pas de témoins so Nzambe alobaki na ye faut l'action na mutami balena mutami satu et gozanga te ba témoins ba kozala. Merci na ndenge yambaki invitation na biso. Merci. Numéro na téléphone pour le moment za ngote na mutu. Mais ceux vous avez besoin de contacter ba service ya présidence, ceux qui vous avez intéressé, ceux vous contacter bo solo télévision. Je pense que topé sabino numéro à téléphone ngwana. To komemaye pour que bon mona e boyoka ta muso za na message ya koloba. C'est toujours important, faut koyoka. Même barua na Bible bazaki makasi pour bazoka, baro baboya koyoka. Des fois bazalaki frapper pour rien. Espérons que bakutana président akoyebisa président makambo Nzambe akotia na mutu ngana yebi yango te moko ayebi yango po boyoki alobi amonaki bosolo avaya amona nga pe na robo amona nga na yojite amona nga na isemi yake te amona nga boy kaka ndenge amonaki nga ndenge amoni ngai. Allez, on a fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour le même travail, le même plaisir à la même heure. Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Bye bye.